5 ans. Parce que on a voyage et loupaka yo ba voyage boya nango yo ezakali babe to nini po plus de 25 ans on a na kata maison mère mais au voyage raté. Musique à maison mère bakendaki et kozonga na bango tomoni absence ya café room ya chinois bazongi te. Bah oui, donc pesa bango confiance. Voilà. Bango ba préféré ba kende na bango. C'est pas aussi la première fois tout le monde a makambwana. Ba tu vas voyager tout le monde a bango kaka donc ils a passé. Ils a passé en monde ils a qui sont donc pour dire que liwa ezalaka. Ya lambio abelagité. Ya lambio abelagité. Donc ils a qui liweye parce que mercredi on a baloba kende kotala le match. Akende otapina match à Real na City et il logo la soutenir Real te logo Real pour qui azaki na sengo abana sepela ndenge Real et poli. Kozonga ne pena ndaku ti na le moy ko so malaise a sali crise na ndenge via kufi. Quelque part ba leader belé ba boya ba voyage. Voilà. Ba orchestre beza na Kenya bazo boya ba voyage. Okenda ki mission de service baninga bazongi yo tikali. Batiki yo teme yo tikali. Vraiment pour un artiste oza na talent na c'est pas bien. Ouais. Ce qui est vrai, bah voyage, il y a maison mère na voyageant. Tu voyages à la maison mère trop. Oh. Ouais, na voyageant à la maison mère bah qui sangani. Ah, ngana zolo ba poto. Tika complexe. Ah. Ça migra, ngana mona. Poto na qui sangani za complexe. Ça migra. Nga piroger ne na zaboué. S'il te plaît, nga piroger zo mono na complexité. Sori bino mo mona vie ezara na poto. Ngana mona vie ezara partout. Yebara ande ko sale la vie na yo. Balobi yasikeye nineye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au monde quand s'abonne dans notre temps Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batinyo futa kwata chambre ti. Na compte o se distrait dans notre mtolinga ate. Greatness Congo TV. Ba gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le on a rouge ting ting. Tu s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yone makam. Bon, mon abagag. Pas film. Pas émission. Biloka buzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Mbote na baebanso bazuli bakuya kolanda biso na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, bo s'abonner massivement, bo liker, bo commenter, bo partager. Ezanga ya bino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Nazaka na ifengo nyape yauli. Pe iyongi ya ko présenter les bino émission na bino oyo bolingaka mingi bokundoli ebandi yo bokundoli awa to kundolaka onyo so toyoki na basuba mwana CCC to yaka nango na bokundoli awa nde to kundolaka. Un grand merci à mon boss suprême ye mutapesi ngai
ningisa ya koleka awa na Grosse Nice Congo TV mingi na koloba kaka bo s'abonner massivement, bo liker, bo commenter. Un grand merci aussi à mon réalisateur Gloire Kiamouni Balobi, toujours à l'assistance de David, image toujours claire. Na kozala ingratité ya kopesa mbote na ngana ba nyonso basutena Kasamigra amba de loin et de près. Là je cite les silencieux de la ville, Rodriguez Moque, toute la ville en parle. Pourquoi pas Docteur Dieu merci Bokolo, Papa na Prince Arthur, Maître Christian Bassansi, mon avocat de sursure. Pourquoi pas Balobi 10 Mbongo na Katia Paris 10 Mbongo, je te salue. Je salue aussi Papi Kouka, l'entrepreneur congolais. Pourquoi pas Chikito Bangu, Mokonzi ya Bandal, vraiment wana pena batu basute na Kasamigra amba. Donc on est là toujours. Lelo nazalina mwana mboka Piroger, mwana mboka Molobelia Igwe Weranson, le roi de la forêt. Donc on me campé ko partager Onyo sezo leka na toile, to mona ki ba musicien ba kenda ki e bazongi, to me kampe ko bête actualité, pourquoi payer à voyage à kate à kenda kate za na eka rapporter parole locale, sango pe ya pasi ya mawa o e komeli biso na katina communauté na biso ya musique o to ti ko perdre Lambert ya lambio ndoki ya ndombe oyo azalaka danseur chorégraphe a serva bimisa ba fioti liwana ye epesi pasi pe mawa po liwa epesaka toujours pasi pe mawa to komeka mpe ko beta lisolo na actualité ya morote oyo ya Igwe Weranson de la forêt. Donc on est là, restez branchés, connectés, pour s'abonner massivement, pour liker Montréal si tu es même langage avec moi, salara randingi to salara fungole langa chana ngai kotise langai Piroger mwana mboka Molobelia Weranson, le phénomène ya Noël, bonne santé. Ouais, bonjour Samigra. Voilà. Bonjour nos fidèles internautes sur tour, bazota la Piroger mwana mboka c'est net moment. Bonjour à son excellence monsieur l'ambassadeur de la paix. Il y a Noël Ngema Makanda Weranson, le roi de la forêt, mon big boss, Azo Talabiso, ensemble. Na maman pasteur CDJ. Et je profite pour souhaiter bon retour au pays à son excellence, l'ambassadeur de la paix, mon patron Weranson, depuis France. Donc, et bon retour au pays aussi, au prince de Wenge Musique à Maison Mère, héritier Watanabe. Donc ça va, je suis là. Voilà, puis Roger na rozonge la yo na numai matali marambu ya Wenge Musique à Maison Mère na voyage délégation biso moko toyebi ba o ba kendaki na ba oyo bazongi te na ba o nyonso ba kimi me to bandana nu na likambu oyo ya liwa ezui ndoki ya ndombe lambo. En tout cas ya Lambert paix à son âme balobi. Sangwane écoutez la kio wapi témoignage pe ya lambio ndoki ya ndombe. Ouais, donc ezaki lobby hein. Voilà. Ezaki lobby dans temps on a vendira na message au la Facebook. Ndé dans moni na page ya Blaise Musika Sika hein? direction na PC Mbota trop. Ndé na moni yem a publié que lambio a kofi na bi non. Parce que lobby a toto za naye, tozaki na ya betinga to na simabwe. Nathalie Abi, oh petit Nandeni, to solo là qui. Et en plus, dimanche passé, à Zakina RTNC, à quelle mission d'Enga. Mais si quoi, non, mon Blaise Musika Sika a publié, bon, c'est ça qui m'a dit, mon onde c'est Blaise Beni. Mais moi, je connais bien que Musika Sika, c'est un homme respectable. Donc, à quoi que ça, n'importe quoi, tu as Facebook. Et na bandi otala ba Facebook na mo bien que bato belé bazo sala on aba c'est que ya la mère akei vraiment et pesi pasi mingi fe na lambio moto na nzambe ngana benga ke moto na nzambe ya lambia vraiment bien je plairais ça ina obeta masola lambio ezo le sanga même chose okita parce que liwana pesi pasi mingi vraiment Voilà liwana epesi pasi mingi molimo na epe malakimi anga kuna zaki soki na koleka koke matete wana ponga salongo matete wana mona ka face église à Mosimba yo vie la mère azaki ofanda ne wana bi vie la mbio do pepie poleki donc liwe sala kakara pasi lelo ba ikona ngo ba ko kendaka kaka ba ko kufaka ba ko silaka puis Roger mwana mboka to banga mokili to sala na kale suma bete non liwe zalaka. Il y aura un sachot au vanda à Okufate. To Okufate.
ndenge toza boye tosatandaka ke un jour tokokufa na mokili oyo toza baleki nzela tel que nous sommes là toza baleki nzela lobi kutuka na Facebook na otala namoni belle dame moko akufi lobi na poto kombo ekimi ngai o comprendre donc na yebite se na mona ngo susu mwana mwasi kitoko na tellement mwasi auta ko fêter pas anniversaire na mon vidéo na l'air a fêter anniversaire na zolia azoloba tena bisio izaki somo donc pour dire que liwa ezalaka yalambio abelaki te yalambio abelaki te donc izaka ke liweye parce que mercredi wana baloba kende kotala ne match akende otape na match à Real na City et ye lokola soutenir Real te lokola Real epolaki azaki na sengo abanda osepela ndenge Real epoli kozonga ne pe na ndaku ti na le moye kozwa malaise asali crise na ndenge vi akufi vraiment liwango vraiment babi kutazwa ki pe déjà visa na FK voyager vraiment tala makambango donc nzambe kaka tokumisika nzambe po nzambe aza mettre la temps pe à circonstance nzambe nda tina biso na mokili lelo soki arapele motu na ye donc to s'apprendre na ye te donc molokai nyonso dei bana molokai ba sincère condoléance na bino témoignage nini oyo vraiment oza nango mpo na ya Lambert lambio aki vie moko gentil soki na oloba na benge moto na nzambe parce que aki vie moko gentil aki vie moko boye apesa baleki respect aconsidéra baleki et azaki très social ve lambio azaki kokaba moko na biso no so kutene pendo leli boye ozanga te lambio ne andoleka na Karibu Varieté wana au moins na plateau nezala ezana ba agent bela RTNC avant na bangwana ba otala émission et tant lambio ale kaka soka sisi kaka mba moko azaka atambola ba mbone mo ndire ba 100,000 francs ya sika au moins na bandi ko kabela ngo akabela bato wana nyonso bazala wana chaque dimanche. Donc côté on a pena lambio non et lambio azaki olekanga te tokutana ne tona ba matongiano monaka olekanga pipi voiture beto pim mutakiti vitre petit na okap ya Lambert to mona to bando solo la wana akopesa nga ba conseil et comme témoignage ndaku nanga liboso na zwa ya vie ndaku nanga liboso soki na zwa ka mbongo wana e utana nzela lambio mutu apesa nga kombo moko na bwaka John Lopez na Nairobi mutu na ye mutabwaka ba Jojo Mandiki ba John Lopez ba tuno ya bwaka siko jour musu tokutane na RTNC na petit nanga bwaka mutoyo ngabi avinga na yebi etabi bwaka ya mutu malamu John Lopez na Nairobi mutu malamu bwaka ye entape na bandi ko bwaka komba ngope siko ve lambio jour musu tokutane na ye na leli me ve na bwaka mutu na ye mona te na yebite apenga numéro na ye après c'est ce que le numéro ya Johnny Lopez na benga payer moi ba 300 bani ko ya ba 200 bani ti jour mususu abolanga $1,500 nge yango mutu ce que permetanga na zwandaku garantie ndaku donc merci na Johnny Lopez na obosa na rayote na Nairobi le boss mais soki na yebaka ye ezaki à travers lambio que son âme repose en paix donc bolamwa bongo talaka na monde na biso artistique quel que soit la musique quel que soit la bateau théâtre bapesaka numéro te jamais mutu apesa numéro mutu mais lambio apesanga ekosala pasi donc programme mpe sikoyo nanu ebimi te matanga eza wapi matanga eza na matete kuna na parcelle familiale matanga eza na bateke na quartier bateke eza juste à face ka ya église ya pasteur Amos Mbayo donc mes sincères condoléances donc ve na biso oyo aserva ebele na mboka na biso donc tolele kaka na kimia mwana mboka asali ya trop lambio asali ya trop bato ebi musique kaka koyemba non musique eza chorégraphie pe o comprendre pour ceux qui ba wenge eza danger lelo eza par rapport ba yarpa na ba chorégraphie o comprendre musique eza chorégraphie donc lambio abandi na ba kala ke na ba beti masikini akena OK jazz aketi a se retrouver papa Wemba lambio tiki ba print soki lambio to meto to baba Anya Star te to nga to baba ba ser na biso na mususu te asuki on ate ero sala
banyonyo vraiment nasuka awa eloko atikeli biso vishana britandela vishana britandela wana ezalaki so oyoki yango mpenza oyebiki elambio donc vraiment que son âme repose en paix. Voilà, que son âme repose en paix. Donc la vie continue. Ngonga na ye are abis na ye ya ndoka ndombe moto na nzambe lambo vie Lambert. Tokolela kaka donc choisa te mkolo pe mabotoli pe manaye. Puis Roger tomonaki mouvement wenge musique maison mère bakendaki et kozonga na bango tomoni absence ya café room ya chinois bazongi te. Bah oui, donc pesa bango confiance. Voilà. Bango ba préféré ba kende na bango. C'est pas aussi la première fois tout le monde a makambwana. Ba tu vas voyager tout le monde a bango kaka donc ils a passé. Ils a passé on moni quelque part ba leader belé ba boya ba voyage. Voilà. Ba orchestre beza na Kenya bazo boya ba voyage. Au Kenya qui mission de service. Baninga bazongi yo tikali batiki yo teme yo tikali vraiment pour un artiste ozana talent na c'est pas bien ouais. C'est pas bien donc puis Roger osali combien d'années na wenge musique maison mère? Plus de 25 ans 25 ans ouais, maison mère ouais. 25 ans parce que eromona ba voyage et lupaka yo ba voyage boya na ngoyo ezakali babe to nini po plus de 25 ans na kati ya maison mère mais au voyage raté. Pour te pesa mela yo te ton ndenge ni toko kima yango Ranson Igwe de la Forêt atale la rayonan. Ce qui est vrai bah voyage ya maison mère na voyage. To voyage na maison mère trop. Oh. Ouais na voyage na maison mère ba kisangani. Ah ngana zolo ba poto. Tika complexe. Ah. Ça migra ngana mona. Poto na kisangani za complexe. Ça migra. Nga pi Roger ne na zaboye. S'il te plaît, nga pi Roger zo mono na complexité. Soki bino mo monara vie ezaka na poto nga na mona vie ezaka partout yebaka nde ko sale la vie na yo ndengo kutinga na va na bon marché caméra zo quartier nanga balusa caméra non s'il te plaît zo quartier na vanda blème soupe batu musu na poto ba va na ba quartier boité mais za poto hein donc ngai pona ngai ce qui est important chez moi c'est de gagner la vie maison mère il faut ta ngai est nécessaire pour nous. Parce que les potos bakati rebalité pour nous poser à mon amboka. Non. Beaucoup de sang esprit mortel net qui ngana za rien. Ya on a ba memanga poto te non. Sacrifice onion so salo bundela penza wengo musique à maison mère mais ba voyage à poto ata gina pamba okendara na honte. Qui t'a dit ça? Bah voyage maison mais tininga ba bandundu avec non soyez sérieux. Ba libanda mboka pi Roger libanda mboka ndenga na zoloba. Ba kisangani ba idiofa eza na nkana ba kisansa eza kana Congo na biso a. Toko lobela nde ko bima libanda ya mboka. Moi, j'aime pas complexer. Soyez complexé. Non, je suis pas complexé. Non, je suis pas complexé. Naza complexé te. Eza ndenge biso tozo lobela parce que eza actualité. Non, bozo ki ma na poto. Yango moni lelo bokoma ko simba bakisi. Po bozo mibala poto ba mema bino poto. Wana bango ba simba bakisi ngai te. Ko na poto grave. Na moni grave te tant que lobela ka wenge musique à maison mais okiete okendara te. Non, longola ba idée wana. Ezate ceux qui au sala na compagnie wana. Il faut OK nara poto non so lelo we Ranson na yebiso pi Roger oza OK poto yo robo yango et ta mission de service okende to lobela ngo ozo soin ça pour le ninga on soin so to invité na ngai avec beaucoup de respect que je vous dois na koki ko soin ça te non respecter ngate nga na yebisio que philosophie na ngai je suis pas complexé d'aller seulement en Europe moi je gagne ma vie au Congo. Na Congo, tout est possible. Moi, je suis allé awa. Moi, je n'ai pas envoyé mes enfants en Europe. Moi, je gagne ma vie ici. Je suis une mission de service. Je suis $1 000 mission de service. Si tu me tout na cordon papier, voilà. Si tu as une mission de service, il faut payer 700. Et ça, bon côté. Moi, tu me sens que peut pour ça une semaine à zone à 200. La vie, nous cherchons l'argent. Tu as pas ngana rotina bana na nga poto nga mona bimisi mbongo mukeo na bomba na bimisi na tiniba nga moko na Congo a ne vie ezali kamba poto ngozo silika makasi boto ko solo la kaka olingo komisa yango obstacle olingo loba o soki eza nini non poto batu bakenda ne mission de service bakenda musala
soki musala Puis Roger eza kuna nakokende soki eza te nakotikala et je serai à l'aise. Oui, c'est mon boulot. Ce qui importe chez moi, c'est boulot, mon salaire. Si il ne va foutre un salaire, je ne serai pas d'accord. Voilà. Mais quand on me paye, ici à Kinshasa, nous avons organisé Vinanga. Et là, tu peux au monde, musicien, au monde, vendre dans la calouka, vendre dans la bisika, moi bien te. Nga Puis Roger n'a pas dans bon marché. Regardez bien mon quartier. Alors pourquoi on complexé poto? Pourquoi? Bah tu me soukou na poto, na santé hôtel. Bilambo na la est-ce que ça ya tombola? Ils ont poto non? Poto bilambe yakaba. Ya wili pension me. Ya wili pension bazo tinda bilambe zoya. Ba président golf kizola bazo tinda ba la zoya. Ba Gauthier mascotte ingénieur de banque. Ba ça la makambo yaka. Vous comprenez? Et j'ai des amis le roi ba MDD business. Fisto ituku na ba mboko. Millionnaire. Ngana ba massa le roi ba PDG Maloum avocat. Arme fatale. On a vendu Puis Roger les cas moi 500. Voilà. Nana va te ba Serge Makila dragon de la moneta. Ce qui poto est danger sans caravan dans la poto. Voilà. Pourquoi ça? Il faut voir tout pourquoi sans de compte à na mukanda. Ma vendre na poto te. Donc poto est dans le danger te. Poto eza kitoko, eza mboka bien. Voilà. Mais ebongela pe batu nango. Ya lo ba mère Zuzu Senga, poto bongela e ba Shell Dantsuku la poto bongela e. Ba Brinel Waiza poto bongela bango. Eza lo ba Karine Lukiata poto vendre bongela bango. Voilà. Eza pe na ba o ba gagna vie na Congo. Ouais, eza batu mususu ta. Ya mutu ko président Clément Yoti, président Bangala nyoso. Voilà. Yebisa ke poto. Combien de visas ya zwa et pour là nango? Akenda raté. Mère Adèle. Combien de visas au Moutouana Zoa et à Kendraté? N'a pas si Mère Adèle Mbambote, Mère Nabiso pas à chef Séguin. Voilà. C'est Mignon Maniata. Kanen Kimi. Donc, pour dire que, oui, les lots qui phénomène où ils rassemblent. Alors, Puis Roger Monamboka, token de voyage. Na Oboyate. Ok, Maté. On nous a manqué un respect. Ah, oba kimi. Tout ni kara motuna eza eyano. Ozo manqué un respect. On a ko manqué au respect. Vie na ngai, nena vivaka. Ozo sana ki manapoto. Pona tika vie na ngana nan. Qu'est-ce que moi je vais gagner à l'Europe? Dans ajo yanga osuna ki no sala bakayou. Nena zabwe. Lelo na commissaire ba 46 ans. Na ki no so ba na bakayou. Belle de belle. Et puis ça. Soit comme ma mère. Mère peut être dans la carte dans le quartier, mais comment peut nous représenter? Il y a petit qui soit comme ma mère. Vie est dans le PK na Kinshasa, donc Puis Roger azo vivre na bien, aza na ba norme na ya kitoko. Yo moloba ga. Alors, déjà dans le ba yo kingai na sala na maison mère, na ki maison mère te pour na poto. Voilà. Na ki maison mère musala. Souci n'a pas servir public, va se retrouver, va se péler dans le bango. Le reste est normal. Ceux qui battent une mission de service, n'a qui quitte, n'a pas là. Ceux qui battent une mission de service, n'a Gabon, n'a pas là. N'a Poto, n'a pas là. N'a Matadi, n'a pas là. Donc, n'a pas n'a kitisa, n'a pas matisa. Nous surtout ça musala, voilà. Voilà, nous surtout eza musala bilomoro boyoki mwana mboka Puis Roger ndenge moko alimbole libiso. En tout cas, moi je fais seulement mon travail, hein. Bah question ezala ngai, bah réponse ezali invité nanga, je peux pas léser mon invité. Nakoki ko léser te fois à la libre na opinion na ye azala libre na plateau nanga Puis Roger morote comme na niveau ni. Ouais, Morote, ça va. Morote, déjà, travail, ils ont ça la mam. Donc, il est bien, ils ont la maman bien. Les albums, le roi de la forêt, on a pour ça vraiment. Ah, c'est plus, ça va fanatique, naïe. Donc, c'est la beau CP là. Beau CP là. Ils ont déjà combien de titres? Ils ont plus de 15 titres. Ouais. Ils ont Yemoko, des albums en groupe. Non, ils ont Yemoko. Ouais. Voilà, Puis Roger, Tokokoba, le lotomoni. Ba musicien po te pesa meli bango ba ko kendaka ba ko betaka ba concert we ranson igwa beti ba concert azongi affaire combattant et comme na niveau ni ba cesser na bango cesser le fait hein. Ben non, tout le monde a dit on a fait à Londres, tout pesa on va monter belé. Ba Teddy Monzel, tout le monde a dit ba Gervais Katen de sénateur. Ba Gauthier Mascotte, vraiment merci na ba démarche pour ça là qui Popol Mukeleng le grand journaliste.
et celle que le roi de la forêt solo lina bandeko na biso ba combattant o bazala wana vraiment ba trouver terrain d'attente ba lobi que non to tchana se musique betanango mais comme le but est combat sili combat continue toujours mais musique betanango pour ça gagne pain ba musicien musana bango les musique donc ba te ka musique na bango musique eza na couleur politique te donc ba musicien peu baza na kati ya système te on comprend parce que bango te mutu bazo diriger angwana moni to pesi ba combattant merci à trop ba combattant Afrique du Sud ba combattant à Londres à Paris à Belgique ba combattant partout vraiment merci parce que toza bana mboka sengeli to yokana eloko eleki koyokana ezate voilà eloko eleki koyokana ezate tomoni totorino ya tembe wenge toujours kotika Olivier na kati ya poto kuna moi commentaire ouais ça bonne idée hein? Olivier c'est un grand soldat donc les grand soldat ils ont raison sous présent à 4 on est que Olivier tikala ouais ils ont raison moko stratégique voilà ça le peut bien et ça peut que non la team sur qui Paris Olivier banobeta donc azana bango bon terme so ibana concerne à Paris ou bien à Belgique Olivier ozanga te ozana bon atika le rôle musicien ou la team il y a elle Paris quoi voilà comment on appelle réconciliation oyo na matanga ya Yale Ibraton pianana bina filé moi commentaire j'ai beaucoup aimé hein. En tout cas bravo l'artiste hein. Bravo bina filé bravo Ibraton vraiment je trouve que vous êtes mature au moni c'est comme ça la musique autre ça la concurrence loyale voilà très bien et ça concurrence c'est un ennemi jamais na mona mission mo ateli mission sous poison akufa kaka limo na mokili mona na souté na mona ngona te donc cela veut dire mutu na mutu à ça de sorte que ateka produit na yi très bien à ça de sorte que ateka musique na yi ya moni ba stratégie de marketing et zala ba concurrence loyale wana vraiment mais na tango likambu mutu azana humanisme et sengel ko soutenir muninga po moral muninga koyi félicitations à bina filé parce que tu as fait comme Werason et Jibem Piana à l'époque. Vous voyez que concurrence sur l'équipe à Werason et Jibem Piana zalate na mokili. Concurrence baza ba seul artiste na planète au babeta concert il y a 20h ti lobby na 14h. Voilà. 20h ti lobby na 14h bazo beta kaka. Eza Werason et Jibem Piana. Basala maramba bongo. Basala ba concurrence mo ya danger ba kabola mokili. Nanu kutu mutabota mite pasa eloko wana ki oyo bata wera o bata jibe ezala na nteti lelo mutu pe na sali yango te mais na tango likambo batiaka nyonso na se président wera sona azwa problème président jibe mutali boso aye président jibe azwa problème président wera sona mutali boso aye voilà l'amour voilà le sens d'amour vraiment bina filé félicitations encore et par là na olukana ni kana son album na ye on a sepé la geste. Bon, moi je suis pas conseiller à Fabrigas, hein. Donc il est mature, Azam Kolo Ayebi, donc Yemoko Ayebi, Maramba Osala. Donc je n'ai aucun conseil, toi il Kamba Olobanaï. Voilà. Mon commentaire, toujours chité Nabiso, le 24 martyr, le 24 juin, martyr il y a Ferrego la Jésus des nuances. Puis Roger. Ouais. Robini. Moi, commentaire, il y a stade, il y a martyr, il y a Ferrego la Jésus des nuances. Et ça, ni? Moi, commentaire, c'est le 24 juin. Non, commentaire, t'es. Ah. Oh. Ça, commentaire, t'es. Voilà, tout comme il a mis son asuka. Oh, il explique à l'oba musique. Otu na ngalem soke puis Roger. Lelo na kata terrain. Album ni nango yozo yoka. Bisiko kendaka. Na oyebisa yo. Oyoka ni. Ah. Ba légende des Ali Formule 7. Mikolo yo. Zebuka. Balle de match à Papa Chéri. En tout cas, félicitations à ton papa chéri Jibem Piana. Voilà. En tout cas, on a kisi que oza mbatambuta. Wana ya mbatambuta. Surtout rumba nemo na wa mikolo Patrick Bologna. Voilà. Nayoka ba 50 ans. Nayoka nanga mususu wana Elda. Surtout Elda na les langues fort.
Mais micro na Patrick Bologna ana mais non, il faut yo kabanzembo. Félicitations papa chéri. Et là ça que parce que Massa no Igwe le roi de la forêt zo na morote. Voilà. Biloko ko na morote on a danger. Donc pour l'instant Zebuka. Le monde est zebouké. Voilà. Pas question d'influence aux médias. Oh. C'est des choses. Influence aux médias ndete. Moussalande. Félicitations à Sergei Mignon, Maniata. Ah! Naoki le Kolanzoko. Félicitations papa chéri Jibem Piana. Et surtout soliste na bango Tolbert. Félicitations. Voilà. Bon légende. Et ça nini sous. Na melara masanga on a te. Na mela mingi whisky. Ah légende. Na mela ngote? Oh bon légende ngala loba ya masanga pété. Non, les légende des masanga. Masanga ya album ya quoi ta koraman songa mbeli babeta likofite Koffi Olomide. Tangela tanzembo moko yo yebi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là. Oh là là. C'est qui balala na bango balala peka. Bon sommeil. Bon sommeil. Comme banzembo oh là là, oh là là, oh là là. Balala peka. Bon sommeil. Nini sus. Formé 7. Ezanine. Album te ya Aigle. Habité. Baflezo beta ma piroje ko kango te. Na biso ke ngai piroje. C'est na vandi na bar, ne na vanda mi na Israël référence c'est pas PDG Malou Mavoka. Nde na vanda mingi na nganda mwana kine pa ya excellence Makola. Tu vanda na ba Yannick Kuba, tu zana ba président Alain Boussi cercle royal. Tu zana ba président Jano Binanu, na ba ya Romain Bayo, na ba Vieux Vala Moussaï, tu vanda na biso wana. Ngana yoka mingi. Kaka Zebuka. Zebuka. Ouais, est-ce qu'après, après la mort, est-ce qu'on a mérité? Mon col est l'enco, naïe baka valère l'enco, naïe. Biso koutou to kanga, biso déjà na protégé base. Protéger base. Biso tu protéger base et kanga. Moutou toi comment protéger base? Et bon, Ezani. Bizarbi. En tout cas, na yo ki ononte. Bizarbi ki nonte. Te na yo ki nonte. Puis j'ai mis ceci nango ba dédicace na yo, ba bote na yo, numéro de téléphone. Ba dédicace na ba maman Château Rouge. Ba lobi ba maman Château Rouge kuna na Panama niveau ba lela na ba Empire Roger. Ba Pauline Soda, ba Nelly Mosai, Bozé Belé ba sœur na ngai, ba ma Claudine Kinoa. Voilà. Hein? Donc ba lela na bango Empire Roger na bango, vraiment na pesi bino mbote ba na Paris, ba na Belgique, na ba mbote na bino Brunel Waiza na Bella. Alain Bissika na Belgique, Bozé Belé, Baya Tibasu, Maître Titea, venanga mérite longa, mérite longa yaya, Bambote na yo, so ito koti na Lubumbashi, nazomona Clet Kabe ya Corino plus important que le Colton, nazomona le boss, Guilain Tissol ya Joli Kabe le Mwasa Zangambanda, nazomona, so na koti sko na Angola, le disfan chante, le disfan chante, Pablo Kini, le PDG Pablo Kini, motema ya mama na biso poupette Pablo Kini, nazomona ya Vincent Kikata. Ya Vincent Kikata bon basango ya le boss Steve Lufalanga. O comprendre so na kei Londres na mona ya Gauthier Mascotte. Voilà. Gervais Katende sénateur. Nazomona Teddy Monzelema sananga na Panama ya Willy Pensienne. Joyeux anniversaire ya Willy Pensienne. Nazomona bongo Bozé Belé na Panama ba président ngai Peter Kamba a trouvé ba mbota trop président Golf Kizola dégâts matériels na kini nazomona M2 business Fiston Ituku c'est na États-Unis président Bruno Lubika mbongo ya propre mbongo ya soin moninga ya président Fule Lukisu na Chine nazomona ba Nixon boutique Mpao tant na mona ba Nixon boutique nazomona ba japonais Ben Ngombo Bilambe Belé. Alors, tant on quitte à Kini, Serge Makila, le dragon de la monnaie, Fondation Cermac, le PDG Malou Mavoka, arme fatale très sociale. Nous avons mon colonel, très intelligent. Mon colonel Franck Ilanga, ordre national. Quand vous allez, le Congo a besoin de vous. Nous avons appelé Binoto Bolinga Piro. Je présente Didier Nzaou, mon héros.
Bonheur Mavinga, balobi, le propriétaire de tous les dossiers, Bonheur Mavinga, nazomona ba ya Jean Souka ba vio ba soutenir à Roger. Le président Darly Mongou, manager brésilien, ba mbote na yo et Jacob J, voisin, PCP ba mbote. Bose belé ba tunanga. Voilà. Obosani mutu moko. Nani wana? Ige pulu sieka. Non, ce qui n'a bosani. Tout est possible. Ce qui n'a bosani c'est que monsieur Salamagiti. Ah, omoni na rappelo ndima tanga. Cabinet Poulou César Ngao. Nangana souka nango. Voilà. Cabinet Poulou Mobima va mettre Dodo, va mettre Pierre, Voilà. va mettre Dadou, va mettre Moïse. Alors c'est un tala yemo le sommet. Maître Hugues Pouloussi Eka, tout est possible. Balobi, le lion du barreau. Le lion du barreau, maître Hugues Pouloussi. L'espoir de Bana Idiofa. Wow. Bana Idiofa, Babi Moutoumsoute. Hugues Pouloussi Kaka. Tout est possible. Na ego mona sous le DG Cédric Lungu. Voilà. Na Ipen. DG Cédric Lungu, ya maman na DG Lungu. Voilà. Restaurant na biso Dirou. Vraiment, donc, bino tout. En tout cas, puis Roger mwana mboka nazalaki na ifengo nya pe ya uli ya koyamba yo na kati na émission na nga bokundoli. Donc beau s'abonner massivement, beau liker, beau commenter, beau partager. Bilora boye, bilenga boye, bromo nango kaka na Groove Nice Congo TV. Groove Nice Congo TV, mon boss suprême, hein, mon boss. Toujours on est là parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Un grand merci à Montréal, gloire à Kiamouni, ainsi qu'à l'assistance de David Balobi. Image, c'est du professionnalisme. On est là toujours à la bonne sanité. Kopé ça peut mbote nanga na ba nyoso balingaka Samigra Amba ba soutenaka Samigra Amba de loin et de près. Le silencieux de la ville Rodriguez Moke na bonne sanité, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa. Balobi Rodrigue Mulundu. Toujours à Teka, le plus grand revendeur dans la ville de Kinshasa, Rodrigue Mulundu, on est là toujours. Pourquoi pas aussi, Docteur Dieu merci beaucoup, le papa n'a pas sortir, Papi Kouka, l'entrepreneur congolais, on est là toujours ensemble. Donc, Ezakinga Yabino Samigra Amba, ce qui n'a lobby iyongi ifengonia pe yauli elakisi ete bokundoli na biso ekomi na suka. Bisous, bye. Balobi Sikeye, Nideye, Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otuna ngani? Ma copine, omonika ndo s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batsina futa kwa ta chambre ti. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.